Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino. Ata fouchette ozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme yete o monde te okota mabe na kata ndako maladi kidi kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépendre quand la héros yozo la l'émission, tozara air moroti. Bala miki bakomo benganga bonjour, bonsoir. Nzamba lola abate la bino, apambo la bino, abaksile la bino mikole bele bo mela pour botala ngande bozo tala nga wana. Lelo nazo beta CT, na yebi ke malobo na roloba oro bénéficier. Tant oro bénéficier, zo vidéo partagée. To s'abonner, to aimer, to partager. Bambote nanga la bino nyonso obozo ata kolanda ngai et sans oublier na mon mari, mon papouchi, mon amour, mon adoré, papa Israël Mbala Kizungu Jonathan bambote na ngwana, ba pasteur nanga nyonso bambote na bino ya ngwana, caméra woman nanga Charlène Kamai bambote na ngwana, moi si a papa Guy Wembo bambote na bino ya ngwana. Lelo nazo beta c'était to tika via comparaison. Eza nango malamu te. Comparaison bendara jalousie, comparaison bendara poison, comparaison bendara marambo ebele marambo bosoto. Toko kanara te, ezoela mutu na mutu, eza ndenge morote. Tika ko comparer mobile na owana. Baza ndenge morote, ba bime sika morote, ba uta pe sika morote. Yuta ngozo via ya comparer wana ya yango me makati na ba poison. Tika ko comparer vie na ona batu. Non. Comparaison eza kitoko te. Yo pena no balite. Oza jeune fille, oza na chérie, oza na fiancé na. Est-ce que déjà bossa l'examen? Boye bana ba groupe sangue, oza groupe ni, pas groupe ni. Boye bani te tombo robala na. Tata mo si note. Boboti ba SS bana ba okufa bana ba santé za malamu te parce que boza compatible ta ko bala na bino mi balé. Eza batu misu so alala na butunza mapesa e mwasi na ye. Eza na batu misu nzamba lobela e ne na yoka témoignage. Papa Patrice nzamba pesa ma mester. Oh nzamba pesa rezalaka kitoko ezalaka wow. Ata mkolo monte toka buzoba na réseaux sociaux papa Patrice asali ma mester boy non. Ba okende pourquoi nzamba pesa bango mibale. To lingaka te ko sangsara ko zora para nzambe na para mutu sangana non. Non, yo zo vivre na mobile non bosali ba examen te. Siko ebita za ndenge ni na za groupe nini. Aza AS to aza AA yo za groupe nini soki nanu bobalani te kende ko sala examen boye ba soki bosa ensemble ezake et a question te ke oh nzambe Dieu capable à tout oui rien n'est impossible à Dieu tout est possible à celui qui croit soki nzamba benga bino nde wala ne malamu erozala parce que pas nzambe ba calcule médecin ezaka l'important te pas nzambe médecin eza bango nzambe eza bango prévane ba docteur ba ndimaka na bango te ba docteur ba science ndimaka na ngo endima na ngo mamba nzambe te au moins la science ba oboya jeune fille à 35 ans à la vierge non il faut bimana mobali pour biloko monsieur ko bota ndena ebi mwana nga moko azana 30 ans à quel hôpital ba ebi sie au cause à la vierge te misunye robota ah ya misune robot ozomona calcul ya science ya calcul nzambe te parce que nzamba ndeko travailler na science mais Sarah linga bota te calcul la science moi ça zo régler ta ko bota te non ngana no régler te na zo semi na bota donc calcul nzambe za calcul la science te et amara mususu tika para nzambe non aucun hôpital balobi maman oza bien yo bondela muto apesa kabana. Lelo to mona ka soki ba couple balani ba obota te foute zaka pa moi si non yo mongo na ke ko sala pe examen emsu mataka na yo eza possible te mai na yo eza valable te ko botisa ko zemisa moi si mataka na eza ko kufa déjà mai na loba likida mibali eza capable te ko botisa moi si eza emsusu eza ebimaka na vibracité te
mais yo acquise ka moi si non tu quoi acquise moi si yo peut ça l'examen yeba yo peut ça malam mais moi si kaka na mema ngambi non moi si yo nakende kuna alamba kitoko yo lamba kabla mai papa vandisa moi si na yo totika comparaison me marama be et inisaka ba tant comparer surtout mobile si ozo comparer moi si non moi ça kingal et inisaka moi si dans ce qu'il y a les kinga au moins camarade aina moi si na eboye moi si non bandi ko dongola et pourquoi olinga ko kumisa ye est-ce que kuna pas kumisa moi si na yo mesaka ko kumisa ka moi sa muninga mais muninga on ça l'effort pour la moi si na ye yo pe ça l'effort pour la moi si na yo ça l'effort hein ça l'effort et ça mibali misuba eba kobongisa basi na bango te mibali misuba eba obongisa basi na bango te yo boyo mengazo mesalaka ko lula basa baninga tala mwasi na yo poso yeba na te sa mova za rosa za pemba za mwindo yeba na te yo mesalaka kuna kitoko mais sala pe mwasi na yo mwasi na kitoko eloko esala koma bongo yo ndozo lingo kabele te obande ko kabele ka tango za yali banda na obala kete ba mbonga ba flatterie tango tena ndako okabela kali sute kitoko te yo po mesala ko comparer kuna belle famille na ye basela ka eboye ngabe non longonia na basi nyoso baseme ki penda za kasoka boti na 5h20 5h25 seme ki bengi allo félicitations baseme ki bongo penda batela libala yaya et pesa meli mutu nyoso te oboti seme ki bengi na tongo oboti baseme ki ba osala ba kitunga va et vient yaya et pesa meli batu nyoso te koloba teke soka sali bongo nde abolingo te non et abolingo Bible car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique asuka kana olinga mukilita pesa ki mwana ne moko siko bolinga nini bolingo za na motema te bolingo fa monisa make mutu alinga mutu e monisa maka eza mutu pa olingo te yebana na ba act e yebana ke mutu alinga kote neti nga pena boy pona comprendre na facilité à comprendre yo nebi ke mutu alinganga te mutu alinganga kana ba act po eba ke mutu alinga kote mutu amesana ko critiquer yo eza mutu musupa ye pena ndako noko alo bana pena mono pende asu kitoko te abimise lenga mama na ta pena mutu akomi na niveau bimisa malanga joana mkomso ko tselo poison akotelo poison siko azaki kitoko tanga zoine tanga zoe bino loka su mama na ye su kitoko te yo na tunaka basemeki balingaka basi bandeko na bango te mpona nini na tunaka eloko wana peti siko naozwa réponse te yo oleka na nzela oyebi paleka na nzela na eske olikamba yango ezalaka nini olingaka yango nalobaki na émission yoti koleka ozalaka na projet obala noko na yo esimbaka te ozalaka na projet obala ya na yo esimbaka te ozalaka na projet obala papa leki na bino toni non to tosala likambo toyebaka ke biso mpe tozala basi ntongo otortire moninga yo mpe bakotortire yo ofuta osala moninga totika via kocompare via comparaison eza malamu te tokoma kotangela bato ba age mama de okoksi 35 ans oyebonga yebi te kakoksi 35 ans po yo banda korapele kakoksi 35 ans non kokende liboso eza kokoma te eza na bato bakenda liboso babalaka avant moi mpe mutu mosu abalaka 10 ans déjà yango oyo mutu mosu ayo obala 2 ans boti oyo 10 ans na boti te soki oloba nini donc makambo nde ezokende totika koyebisa bato likambo bango monde ya bayebi okolinga mutu te koleka ye moko non ye moko ayebi makambo azosala ayebi makambo osala yo komo rappele okomi na 30 ans ko 30 ans n'est pas ne seni 35 ans n'est pas ne seni bino bobala boleki na ni libala eza lola te libala te nde ekota mutu na lola et puis lelo na oloba ba femme mariée belé ba okota ni fait le pourquoi ba osala makambo eza contraire ya volonté ya Nzambe po basepesa mibali basepesa Nzambe te sala likambo sepesa Nzambe parce que soki mobali wana telemeli yo Nzambe okotela yo mais soko osala likambo sepesa mobali tant
mobala hôtel mais non kotelo yo ndo se pesa mobala ndo se pesa nzambe te c'est pas ni sans nzambe pour nzamba kotelo un jour et ça mi bali misba linga basi na baba sambela te yaya mobala opexo sambela bo vandi anzambe soki ya kei po zo sambela nzamba otindele o aleki ye yo zo sambela po lobo kota bokonza likolo nga mobali nanga linga te na ke prière mobali nanga linga te mobali nanga so okutanga te yaya yo chrétien obala mutu aza chrétien te bosani soko bali mobali aza mopagano ko souffrir vino mobimba mobali amelaka masanga via kindumba eza partage na po masanga mema kindumba te mobali omela masanga mama ko vandela TVT kolala pongi te sambela nzamba okate masanga wana okata mbala moko te petit à petit kozela kata mbaba wow te so bando mela kaze tango osambela okoma na demi kaze akomi na 8 okita na 7 okita na 6 na 5 na 4 na 3 na 2 ti osani aotika yo sambela kaka ata to sambela bona zo multiplier un jour okata na ye ko banga te moi c'est ma bondeli ma bolongo no nyonso lele pa nzambe se meka sala obuso ba vanda kimia le kapa muto asala motema tala ngana seka so mutasenga mabena ba ofuta ngo so na kufite ofuta na ebine basala mutu mabete na ebine ba ina mutu dans les pamba boete pe ata osali ngani na ina na ngayo te ato ininga ato zo finga ngana ko ina ote na ndeni na kotso na mutema nanga pwani mutema nanga za nzambe avanda na motema mutema nanga za mopapushi ka yende na kokoko lingela na kofantia mutema nanga na fanza ba problème muteme vimba basala ngo opération mutema na ndeni yo mela na chola mutema nanga jamais yo yina ka batu ka ndozo yina batu wana vandisa ka batu na motema yo zo yina zo ya muneni tanda matama mutabwa kamine na pantola pembe yozo yineka yo yinaka en tout cas merci beaucoup to s'abonner to aimer to partager ngana zana ka pona osepela muteme suyo sambela nzambe et suyo ko batese ko se retrouver na kati o se retrouver na kati ngo muteme suyo o yinanga pwani est-ce que ngana ibanga mbondo sana soko se retrouver na kati bongisa yaya bongisa pour ma mususu okwene rerte c'est ça mon kilo ba surprise c'est belo la mukala tango boy marambo c'est ça misu nde mususu on comprendre to s'abonner to aimer to partager prochaine émission à la jamais de ciao bye.